Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Boulukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Et ça on a bino lisusu moko la lelo en tout cas bon début de week-end na bino nyonso bozuli bakoya kolanda magazine Kinshasa na biso KNB. Dans l'actualité, na koyebisa bino que élection ya ba membre ya bureau ya Sénat et ko sala le 27 juillet 2019 oyo kasi sengel boyeba que calendrier ya ba élection ya chambre haute ya parlement et zoma ki adoption nango mokolo lelo vendredi 2019. Voilà ba détail na commentaire ya Delvi Icheki. Dépôt ya ba candidature à partir ya le 20 na le 21 juillet. Kasi liste ya ba candidat oyo ba kozala retenu et kozala affiché le 23 juillet p bosimba que campagne ekobanda le 24 juillet p ekosila le 5 août. Et c'est relito retenir que élection oyo ya ba membre ya bureau définitif yango nde eza à la base ya ba débat entre FCC na Bahati Lukwembo président ya AFDCA. Oyo Nenen Kulu a s'autoproclamé présidente et longo na ba député eli ya regroupement ya AFDCA. Selon Bango Bahati Lukwembo azali bongo remplacé na Nenen Kulu. Bahati Lukwembo na ngambu na yepe ne jure que par l'AFDCA po yende azo retenir mikanda nyonso et met en garde groupe ya ba fraudeur oyo bazolinga ko dédoubler AFDCA. À saison P, le procureur général de la République pour Nalikambo Oyo à maintenir candidature na ye na haute chambre ya Sénat Kinshasa et l'équipe partout. Na etali sorti ya gouvernement Ilunga peuple congolais lelo la micro ya KNB a pesi point de vue na ye lobby en tout cas balingi lisusu bilongi ya kala ezonga te na gouvernement Ilunga balingi ne bilongi ya sika pe ba beti sete ba lobby ezala batu oyo ba ko travailler la vision ya chef de l'état. Magazine Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Biso tozana posa ya bato bakoya pona ko accompagner mokonzi na biso président Tshisekedi Félix na programme ya gouvernance na ye. Alors o nyonso akoya pona kwambrier situation o nyonso akoya pona ba querelle ezonga lisusu en tout cas to sepelati kombo neti bato lora ba koko nyangi o ba yebani vraiment na bosoto na mboka o bato lora ba Lambert Mende bato lora ba Nemi o to yoka c'est-à-dire kotanga vraiment ba kombo na bango na mona vraiment dur eza vraiment ribambelle. Moi, je ne souhaiterais pas vraiment que comme on aille se répéter les choses, tout ça pour sa transformation dans le Congo. Président ya FCC azozwa bakombo azo memba yango epa ya président azo boya siko nazo mituna siko nazo kotuna ezali faute ya FCC ou bien ezali faute ya cash ngana o sepela na bakombo wana pour enfin que bangonde baza majorité. Pour le moment, bangonde batu baza majorité. Ce qui président azo cassé
azokase bamakambo wana c'est que eza avantage na biso bapeuple te po azokokanga nde biso bapeuple po toza na souffrance. Lorsqu'ils font des analyses éclectiques en ce qui concerne la nomination de ces ministres-là, ils ne tiennent même pas compte de la population. Parce que vous venez bientôt de me dire que non, c'est la population qui venait d'être représentée. Et cette forte représentativité-là, ce sont eux-là qui doivent y être mieux placés pour vous donner leurs analyses réalistes en rapport avec ces différentes nominations. Moi, je pense que le Congo n'a pas besoin de noms. Mais le Congo a besoin de personnalités qui peuvent changer l'image. Le gouvernement est qui n'a par rapport à Kabila, ce gouvernement n'a été. Dolingi Touro, président Félix, a gouvernement a bien dans la vie sociale. Bon, comme on est au Ingénieur Internet, il va noter la rose on a été, le ministre va Charles Toundou rose on a été, le ministre poste rose on a été. Pour ça là, le gouvernement a rose on a été. Face à gouvernement Sika. Biso tolobi boye, toza derrière Mokonzamboka. To comprendre déjà idéologie yo PPRD FCC bazanango. Omoni ba jeu bazo tourner na ba bayati banani. Nga mutuloko nga Koko Nyange, la mère Mende, Alain Tundu, o Shadari. O bango nyonso tu bazonga lisute. Na kati ya PPRD pe na FCC eza na bato bakoki ko sala. O basala nanu te bapona bato na batia bango. Exacte que bazongisela biso bilongi ya kala, c'est comme si Congo est désigné kaka na bilongi ya kala wana bango kaka bazalaka. Donc kaka ndenge président de la République bokendo trouver Ilunga wana comme premier ministre. Il y a aussi des pièces rares bazawana. Bon luka pe ba pièces rares ba travailler. Ce que aussi battre président de la République soit en charge. Et puis président zo umela tisikoyo biso mabumunzala. Tozo vivre te tozo sala te ba diplôme za ndako toza ba diplôme ba licence ba 3e cycle ezali. Donc to tangaki ka mbongo ekende nango zéro et biso to bénéficier te to kufaka boto mona ba la mère Mende ba Sho Kitundu ba nani ba renyaka biso ba jeune to kufa pauvre. La masango mosusu chef de l'État pendant visite na OVD wapepai OVD azali kosala bongo construction ya ba sorte de mouton abeta ki c'était mokolo yango pona koloba na we etali salaire ya ba journalier ya OVD na yango moko ya ba analyste politique na Congo ya Douglas Tatulengi apesi point de vue na sur un message ya chef de l'État. Sur le terrain ya ko visiter ba sorte mouton o itika ko sama na katamba na bisote to mona ka China Rambo akopesa misana batume akotika kolandela te aiba tokomi wapi nisoleza pi batravailler ke ndolengeni mais mokongambo alobi akitaki na wiso de mouton eza na kati avec ça eza ba o déjà bientôt la septembre ekosila eza ba oyo ekosila ti na novembre il faut esila déjà tous na 40% ya ba travaux de kosalama déjà donc peuple congolais azala kame na bi ke bande konanga ya changu baza ko souffrir na transport et lona bango to ko kema mais ba la PC misana ekosila soki sili eza lokumu pour la mokonzamboka et puis biloko za pasimi ya koleka eza pour tenir ko couler na nous ba béton ba pylône côté ma pona biloko wana mais eza ba pont oyo ba ko poser ngo ko poser et ko mela te koleka. Comment un journalier oser ko travailler plus que ingénieur de 7h soit à 16h mais ba ko fouter mongo 5000 francs ba fouter mongo 3500 même la société où ils allaient le cola ba canadienne ya ba Nova place ya ba Nova mutu Congola ko ça va ko fouter mongo 3500 à côté de ça pendant 7h na 17h et 18h il faut vraiment ce gouvernement bimi bana ya makambo wana parce que ils a pas mingi mutu a travailler makaso ya bo fouter 5000 et au Kenya na transport et aussi en transport donc konzambo on va c'était gouvernement yo bima c'est-à-dire peut la mode dans gouvernement c'est ko bima il faut ba makambo journalier batala yango vos amis ko non journalier ko sala musala ba fata $10 par jour ba fata $15 et ko sala fierté pour na mokonzambo et puis pour na gouvernement biso asika ko bima. Pour le dédoublement oyo elingi esalama ya AFDCA ya batu lukwebo oyo esimba bibongo na nene kulu pe Steve Mbikai président du parlement debout ya UDPS na Kombo ya Abeshole alobi pona ye en tout cas azali contre dédoublement wana. Régime ya Félix Tshisekedi déjà régime ya dédoublement te wana nazo attirer attention ya ba politiciens nyonso
soki bosalaki comédie na époque ya Joseph Kabila, na époque ya Laurent Désiré Kabila, na époque ya Joseph Mobutu, na régime ya Félix Tshisekedi, c'est un état de droit. Le respect des valeurs républicaines, le respect des partis politiques. Dossier nous ce sont la conflit, il y a parti politique papa journaliste et qu'on a la régler na ministère intérieur, na ministère de la justice. Pourquoi na ministère intérieur peuple congolais? Parce que bazalaka enregistré na ministère intérieur. Pourquoi na ministère de la justice? Parce que justice sengeli a traité conflit wana conformément papa journaliste na article 110 de la constitution. Aux députés, aux sénateurs, aux gouverneurs, vice-gouverneurs, aux 8 mandats na kombo ya parti politique. Au moins que parti politique wana ko sepelana ngote, ezande yo ko tika fonction wana pour na suppléant na yo azwa yo si manzela okende ko sala makambo na yo. Donc, ne pensez pas que tokotika la binota na régime à Félix Tshisekedi pour continuer à dédoublement. Donc, Bati Lukwebo a kotika na AFDC na ye. Au moins que aux députés au sepeli na yete, c'est le moment que nous la parti politique na yo ba enregistrer na ministère intérieur. To boy dédoublement, to boy comédie politique na régime, il y a état de droit où est prôné par son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo. Rentrée scolaire, ils allaient déjà s'annoncer, papa, maman, tu es responsable de l'Union. Betesco a une possibilité, il y a un bon prix pour la qualité. Rentrée scolaire 2019-2020, Oyo, en tout cas, papa, maman, Betesco a même une gamme ya produit na ye ya kitoko, botala lolenge nini bakaye Oyo a 2019 eko sepeli sabana, eko pe sabana réussite na ndenge nini, na couverture na yango ya kitoko pe ya makasi, ata mwana ya poleli mbula, kaye eko panzala nango te, ako sala na kaye na ye ane mobimba. Pe bakaye yango ezali ya bagram nyonso ezali na ndakisa lokola 100 feuilles 48 feuilles 18 feuilles na boende na sima ya couverture ya bakaye nyonso ya Betesco ezali na ba dessin oyo a dessiner bagam nyonso ya produit Betesco pe miliki Apollo longwa wana yaka lisusu na Juliette Nelson pe bino moko botala lolenge nini Pichard Diamond oyo ezali na misunye belé na kati ndenge nini ba dessiner yango kitoko na elengi na couverture ya bakaye oyo ya Betesco. Kasi Betesco azali kosunga bana pe ba parents pe ba utilisateur nyonso tala lisusu bik na kombo ya Big Simba oyo ata okwesi yango mbala ibele e kokomola yango kaka pe encre na yango ezali makasi pe umelaka. Bakaye oyo tozana bakaye à 100 feuilles babenga bakaye de brillant tozana bakaye à 48 feuilles quadrillé na lignée tozali pe na bakaye à 24 feuilles quadrillé na lignée et surtout bakaye à 12 feuilles quadrillé lignée nyonso ezali na magasin Betesco boya mbango somba poste que za limité ou boyebi ka bakaye Betesco ou me rata molai te yo pas responsable ya kana yo somba bakaye no Betesco na magasin central oye na zanda munene uluki Olela, bah ebi sur place à Olela, en face à la place à Olela, au moins magasin Betesco ezali wana, ezali côté kabakaye, na prix de gros, bah bien na prix de gros ezali prix à moins cher. Oye que permettre le son ba carton bela bakaye, oh nous côté que ça ba douzaine na cité. Occasion yango yo commerçant, yo ta boutique, yo ta alimentation, ya kamba ngo son bakaye, arrivage c'est yaki, ya mbalo eza ba arrivage qui togo leka bambula ebele et puis qualité bakaye oyo ezaka na Betesco. Betesco a sali une surprise mbula oyo, ayina ba stylo qui togo oyo leki ba stylo nyonso. Stylo oyo ata ekwei stylo zo koma. Exemple yango biso linga pratique. Nazo boka stylo oyo na ciment. Et puis na reçoit on a combinaison na kaye zo koma. Et ba stylo mususu so boka na ciment et komate. Ezali ko lakisa ke Betesco a une qualité ba stylo qui togo abengi stylo Simba, si mezali lion, oyo ezali mbisa makasi, oyo ezali nkoi, oyo ezali mbisu oyo nyama oyo azaka nyama makasi na kati ya zamba. Yango to pesi ba stylo oyo stylo Simba. Si ezali nango place ya kobunga te papa maman pour la rentrée scolaire oyo tozali kobeta sete kaka kitape kota na magasin ba boutique nyonso oyo ezali koteka produit ya Betesco sombela bana na yo en tout cas sala na yo fourniture scolaire na moins cher. Remise ya chèque ya 13 930 000 francs congolais na gagnant oyo bakondi ya Sonal ba pesaki kuna na matiti bolanda ba détail na élément. Félicitations lisusu ndeko na ngai.
Félicitations, Youssou Biaronangaï. 13 930 300 francs congolais nde ezalaki montant oyo Monsieur Kabungu aganyaki na course ya vendredi 12 juillet 2019 na agence ya Peller oyo ezwami na quartier Ngufu na commune ya Matete. Na yango mokolo ya mercredi 17 juillet 2019 na même agence nde bakonzi ya Société nationale ya loterie Sonal en sigle ba procédaki na remise ya chèque ya 13 930 300 francs congolais na heureux gagnant. Alors, to beta la biso na gagnaka na ngai. Attends soit montant même na Peller même na Aller, hein. Ouais, les 12 nde na sepela ki na beta cagnotte wana puisque c'est qui na beta plus de donc pays a qui montant mon malade avec na beta yango. Alors, après qu'on a tel arrivé pour la monique permis et souris pour l'anga et on a gagné montant au boutique au monde il y a 13 930 300 francs congolais. Na kosenga la bande ko so ba barrière. Eza la jeu d'hasard, tende ba jeu d'hasard. Ngala mona za réalité. Puis c'est na zwa kalanga ya mike. Moi siko na confirmer en plus c'est la réalité. Bazo ngo jeu hasard te, deux réalité et bête un peu ça la maka. Na kosenga bande ko so ba barrière. Bon so ba partout na Congo. Surtout bande ko nga chango bazo mona nga na minute balembate to zakala bango place mo peut-être betaka to na ba Aller ba Peller mais o za réalité la minute on a vu peut-être mon so habité mais ba ko za surprendre ba ko mona yango donc za réalité balembate ba beta puisque mpunda azolesa mpunda za ya solo. Responsable ya Aller Monsieur Freddy Koutambala ye abeti lisusu sete pour na méga million ya PMU oyo Sonal atiela ba parieur na montant ya 681 millions de francs congolais a gagné. Toza na action na biso méga million tozo pesa misolo tango nyos. Lelo soki toyawa toyo kofuta molongi ya le 12 juillet. Le 12 juillet passé a gagné 13 millions bino moko bolandi na bilili 13 930 000 francs congolais 300. Alors yangonde donc toyo ko sala lelo mais toye bete masolo ezo continuer. Donc vendredi déjà tozana 20 millions. Donc action ezo continuer mbongo à l'état na lobaka toujours na ba parière il faut qu'on lia yango. Avec 9 000 francs congolais, oche mise ne kwa beti à 9 000 tala longi 13 millions. Donc na kosenga na ba parière nyos. Na ba oyo ba lemba, oyo ba beta kate. Oyo ba beta ka ba lemba, oyo ba beta kate, bo kuta na ka bo sala bekiri, bo continuer ko beta. Bon continuer kozwa mbongo l'état azotchela bino société za l'état congolais tango acheba cagnotte donc bon continuer ko beta. Voilà conseil na kopesa ba parière nga moko naza mobeti ya mpunda nazo beta soki sourire na longi. Papa maman occasion yango yo pona ko préparer rentrée scolaire ya bana na bino Sonal atieli bino 681 millions de francs congolais à gagner. PMU, jouer c'est gagner. Lelo na micro ya KNB ba nouveau diplômé ba instrument ki soué na bango sur ba pourcentage oyo balinga kozona oyo bazwaki pe ba profitaki na même occasion pour na kopesa conseil na bana nyonso oyo ba mati 6e sika. Magazine 68%. Bon, et ça vraiment pourcentage on a pas na penser qui nango un pourcentage on a pensé qu'il y a une joie donc voir même temps dans ces examens na comment une chemise dans 68% dans mes pena à swingi pena zuin on a vu ça bango que biso to 6e na pasi 5e na pasi to uta musika to ya makolo donc to senga bango bazala concentré batanga penza ba osunga analyse technique et scientifique de l'humidité na 60%. Conseil on peut se balayer que ba remplacer na ciment ba linga classe donc ba mi pesa vraiment na kotanga po eloko leki donc kotanga ezate so tangu et que otangu bien au super diplôme donc défendre non bien pe mingi ba mususu mon ozui non ba pe ko défendre diplôme na été maintenant que otangi
aux a quelque chose dans tout. Aux diplôme, mais au yébi peut qu'on défendre plutôt diplôme non et ça l'a bien. On a 60%, mais avec les récits et c'est un autre travail, tu peux dire d'autres efforts au Singapour tout ça là, mais on a remporté le victoire en juillet 54%. Donc c'est plus si on a dit d'accord, on n'a pas dans le travail très bien. Quand on a fait ça, on va battre bien, quand on a fait bosser ma casse. Aux intelligents, donc aussi le diplôme, il faut d'accord de défendre le diplôme aux autres. Vous savez, pas bien. Tout le monde est à l'université, il faut d'accord défendre le diplôme. 55 commercial de gestion. La pensée qui nous a au-delà, mais on a vu la CP parce que tout ça, il peut être fort et belé. On a fait signe la CP. C'est bon, quand il faut pas aller en classe mini. Et puis, il faut pas 500 ans, parce qu'on peut faire rien sans l'aide de l'éternel. Donc, il faut pas que les gens na kati, ils pas sont à baba tanga pe mingi. Na masano esengeli boye bake ba jouer ASV ke ba kimi na Maroc na nzela ya Brazzaville ya ngo peuple congolais pe ba supporters si ya ASV Club Balobi eza nango ba GA général donc yende ateki bango atika ne ko beta lokuta Eza j'ai attendu fort pour calmer la température de supporter faut que kimi pour so battre qui va se silica mais balé bon côté balé business balé business ba sombaka pe battre kaka et bongo ba kimité ba jo ba kimité bana ko comme ça la présidence de Messana ba do wa kimi kuna beta ndengeni ah licence passeport ni on va jamais voir comment kuna et ça j'ai la présidence sur la salara sur la teki jouer pour plusieurs syndicatés ça se passe sur la tête au Akimi maman là Akimara abeta raté maman Akimara avant qu'il m'a voulu faire un passeport naï au terme Kanda alors on peut s'arrêter abeta pété à son amboka et ça façon de le bagaba Kimaka mais ça va contrat mon déjà et ça négocier avant championnat de beta championnat ça veut dire jeune baké ils a déjà bazar déjà na ba contrat na bango bazana ba ambition na bango mo mutunyo sans faire luka évolution surtout na football na biso congolais dans football mo ils a pauvre na évolution lelo va le comme mbongo je peux à gagner na football bon ba joueur ta ba kene luka sika mo ako gagner finaé pour na avenir na ya mo ne ça ba départ ba joueur Constant Mar. Il est venu à désordre dans le football congolais, il est Constant Mar. Il est venu Bolsonaro. Donc on comprend que vous regardez Constant Mar dans la poste, il n'est pas il est pas tout le monde à Kini. La salaire. La salaire n'est pas Kimi. Quand Kimi a la solution, il faut qu'il y ait la voie normale. Vous comprenez? La salaire. Pas na biso na Congo, ceux qui jouent ba teki ba comme le caramba ba couverture que jouer à ça nini Akimi. Totali saison le Makenda ka za na vita et Akenda équipe nationale à partir kuna longwa ka Kima ka tikala ka kuna loba ka ke Akimi. Mais to se trouver que nzo na vita ça nini ateka ki bango. Loko ba jouer on makie et ça dia ami ça teki ba jouer na yi. Ba ko sa biso teki jouer Akimi te ba teki ba ça couverture ba supporter ba ki ba Kimi et l'autre. L'équipe locale et l'équipe malgré les équipes bien structurées, jamais pas reçu mon joueur litigé. Jamais pas qui m'a joué au litigé, à bas on va qui sont ils ont raté. Hier Moutou a roi Banisha Yohana secrétaire avec club, ça va compétent à Longo. Pour le ban abisso que Mouzungo et Kima a un contact avec club. C'était ya Mouzungo comme un nez au Maroc. C'est Mouzungo et Kimaki. Na ndenge football congolais ekoti bes makasi moko ya bespère na kombo ya monsieur Michel Bondo pona ye ya lobi eza nango nde po ba tournoi oyo ezara ko sala makana ba vacances et sala mara lisusu te vacances ya mikolo ekoma nango kaka ba kermesse na yango azali ko senga na secrétaire général ya Fekufa a sala conférence pour la ko recruter ba nouveaux talents na ba quartier. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana. Pour le moment ndenge niveau ya football ekiti ezali très grave. Na pose exemple moko biso tant tozo kola na ba vacances boye
nde zalaki ba championnat OK na lemba okuta bana championnat na Kamobutu terrain zali kuna OK na Matete championnat OK na Ngirigiro okuta na Bondo OK na Bando okuta na CKC na Saint-Allemagne terrain Allemagne bato babeta ba championnat ezaka sute ekufa ekena ba kermesse donc ba kermesse remplaça ba championnat or ba petit na biso est-ce que vous avez la kermesse? Non, il faut savourer. Savourer que les vacances, c'est d'abord fiki ne kufa, et ça rasoute, tourner à tekate, et ça rasoute. Il y a un oseng et logomoko. Na oseng abande konabiso, il y a allez-y les Simba, allez-y les Léopards, place directeur Kaboul Ozali, santé Moulongoy, te belé diriger organe wana. Tout zonga biso sur le quartier. Ça veut dire tout promouvoir balé. Batoka bakakoko babana batera quartier bakidumu bamana bamayanga babana batera quartier mais sikoyo tozo pesa bana na opportunité parce que ba terrain sur teki place bana basakana zalité place bana bako sakana basali ba stade mais bachele ba monta moko ya koleka ba osa ndenge nini mais qu'est-ce que nous faire maintenant sikoyo solution dit to ko sa ndeni pour tomber le football congolais pour ngai na osenga secrétaire général V Barthélémy a convoqué séance moko to ba séminaire moko ezalaki a bengi batante nyonso tout ya république tous les 26 provinces. Donc on a d'abord bilan, nous savons combien de territoires, combien de terrains nous pouvons construire au niveau de notre territoire. À travers le pays, ça va faire combien? Ça peut nous coûter autant. L'école de football, ça va nous coûter autant. Comme ça, bisogno surtout, les Simba, Lopa, tous sont dans le quartier, parce que tous sont dans le quartier, tous sont venus, toi encadrer ma pétio, ma zokola, tout le temps, mettre dans le quartier, pour tous les gens qui ont tout kumba, l'école de football, tout kumba, on a les sanga pour tout kende l'icolo. Sans cela, tu retournes caron, parce que je trouve ça mal. Mboko, le Congo, plus de 80 millions d'habitants, tu as gagné un peut-être. Tu as gagné un peut-être. Ce qui est réellement politique, footballistique, c'est ça, normalement, entre le secrétariat général et l'organe technique, il y a le ministère des Sports, n'a fait qu'au fa. Ça va se mettre d'accord. Est-ce que tu as joueur? Il faut que nous ayons un pléthore de joueurs. Mais pour nous avoir un pléthore de joueurs, nous devons être organisés. Et pour être organisés, il faut mettre des moyens. Pour avoir des moyens, il faut une bonne politique. Et la politique, c'est un tricot, match à Léopard, je biso à les Simba, biso soutien au Léopard, entre tas techniquement, c'est leur moitié. Non, moi je pense que nous devons apporter l'institution, les Simba, les Léopard, la réflexion, tout tombe au niveau de football, parce que ceux qui s'organisent bien, je vous jure, même Brésil a gagné RDCT, parce que tu as constaté surtout, mais qu'est-ce qui manque au Congo? L'organisation. Maintenant que nous avons la chance, nous avons un président qui a la foi, qui a le Congo en lui, qui a la volonté de voir le Congo émerger. Alors mettons-nous tous dans la patte, tout organiser le football na biso, tout que des liboso. Curiosité quand bien quand on est tout yeba, le tout qui yeba ni, tout qui yeba. Bah qui si tu es nzeto et temble rabajan garçon ba mesana ko lia en tout cas l'utilité na ngoto peu importance na ngona nzoto ezala rani nengo moi ko ba teki ya ba kisi wana a expliquer na micro ya Dieu Maweja. Magazine. Banzete oyo oeza kitamata mikongo faible mibali so espèce oyo malaria bon ba maladie belé traitaka oyo pe kimbiolongo esokola kabarin masuba oyo mogomboro pona bor oyo pe likasu boyebi musale sala kabokoko bakoko nde batika bambumana yango ndo moni toteka ngotilelo oyo pe mundongo etraitaka pota libumu pona kovanda obie kotambola nde biloko wana totambolaka nango bon na babari te totekaka baplace nyonso ezaka mpo na bari te mpo nde nazoleka na nzela okozala na posa eloko wana okobenganga okosomba babari nde place na bato bavandaka oyo basombaka mpe na shimboki mwa biloko presque oyo toza nango epesaka force ya nzoto olemba eloko na koyebisa bango eza na banzete oyo eza awa eteketaka mpe na basi eza teke nzete nyonso to eza soko olia yango epesa force mpo olala mwasi te eza na bamaladi ebele mosusu oyo etretaka selon makambo wana. Kasi pona kosukisa édition ya Mongola lelo pe pona kolekisa weekend malamu en tout cas bolanda oyo kandi be proposer bino ndenge artiste musicien atali koyemba tout en expliquant makambo nyonso leka maka awa na ville province ya Kinshasa. Oluka yepe bande koboyo kalisesele kaka na libonga bolojwa na mbandaka
mauma malisese bapeshere moko na mboka bobanga bakangaka ngando ya monene wabinga ndeleki monene tokende koteka ngo wapi na mbandaka tango baza koza bapoposia koya koteka ngando na mbandaka mibi bale balandaka bango bensima sima batenga no na bato mibi baza komona baotale babaki ngando litoko mibi bazomona baotala bandeko basipi litoko na banda lokala bakolonga no na bato liboso mibi na bato na sima oluka ye mama oluka diparando oluka ye ngosuka bongo oluka eluka nkai 19h30 bakomi na mboka boyeka lokola mbandaka basemaka na butu te atola lobe na boyeka bongo na tongo tokende koteka ngando bango nyonso balali na boyeka na miyibi na bakolongando bandeko moko bautaki lolanga na ndeko na bango gravement malade bayane hôpital ya monene wapi kuna na mboka mbandaka ye bakoma kaka na nganda boyeka ndeko na bango akufi babani na bango sikolele na bafatigue ya nkai tolala kaka na boyeka bongo na tongo tozonga na ebembe bitoko basipi ebembe banda lokala basipi ebembe bandele basipi ebembe bango nyonso balali na boyeka 4 di mate bakolonga ndo basutuki na pongi baverifie ngando aza viva batoli na bwato swabala 5 di mate mi batutuki na pongi lokola babwaka miso na yebale bamwe batu basipa na ndele bitoko mbandi babi ngando yango yo bakumani ne bembe ya bato moyibi iluka ye moyibi oluka eluka nkai 8h30 bakomi na marché ya bolojwa ba basomba kabanya boya kosoma ngando ya monene ba mère babinga ndele ki monene to sangisa mbongo to so baboko to kabola onga 30,000 na koza mokila na makole ngape 25,000 angoye na koza maboko na mutu onga pe 10,000 na koza biloko kati na mipandi ba mère ba déclarer papa péchere to mona nono marchandise bongo to banenge nini ya Coca-Cola moyibi na confiance abika kezanga ndo amati likolo ya bwato na motema abina ye konginda fulu ya bato batondi pe na bolo bamona ngando ya monene atomboli bandele habwaki bato baza kotale atomboli bambandi habwaki mitso ya bato na bwato atombola litoko bandeko ntokezanga ndo te bembe ya bato moyibi na mayo kubu bamere bapakati masasi ebete moyibi vraiment pena awa nde tosuksi nyonso tobongisaki mpona mokolo ya lelo vendredi kasi botikala toujours scotché branché mpe bosabone massivement na compte YouTube Kinshasa na biso kasi Kinshasa oyo bobosana nde teke eleki partout Magazino Kinshasa na biso